nabatami te nazotala Congo zibola nabatami na ngai te nazotala nde Congo zibola Meso TV butulanga wapi chez nani chez la reine Omba elengo eza kuna non sotali te mitali yo ngana otala na ngai Congo zibola Meso TV yango nde makambo kwa so ningi pona otala plena TV ya bien masolo ya bien nayebi te Congo zibola ngana sina ziboli misu nanga Meso TV na sina zotala. Voilà, mbote na balandi nyonso ya Congo Zibola Meso TV, mbote na babone nyonso ya Congo Zibola Meso TV, kaka nde kade kopesa mona tuka ba journaliste le diable de la presse alobaka toujours ne s'abonnez plus sur notre chaîne, alors restez toujours branchés sur Congo Zibola Meso TV. Voilà, to yambeli bino moko ya balobeli na kombo ya la les bogards de la presse, l'homme blanc. Donc à Mobali à Pembe, les lots de la Makamona Bisso au Italie, actualité au YouTube par rapport à Makambuya. Maman Nabiso, collègue Nabiso, chroniqueuse Nabiso, na Kombo ya Gloria Olanga. Oyo a été perdre moi na ye na pesi ba condoléances na vraiment na maman Gloria Olanga pe na famille Mobimba. Voilà, bonjour les bogards. Bonjour Kade Kopé, ça m'a souka babi moi souka vraiment moi souka Nabiso, moi souka barena biri. Bonjour, na très cher internaute, bateau baza vraiment capté, na baro bakolande émission il y a bien na chaîne Nabiso Congo Zibola Misu Congo Zibola Meso TV. Donc comment vous cela veut dire vraiment cela veut dire tous les Congolais donc Fongola Misu tala chaîne Nabiso Congo Zibola Meso. Donc na bateau bazo la Nabiso na pesi ba babo na ne ba meilleur vœu puis ming na Chantal Bola maman paradis chimène qui la baki à l'os na pesi c'est le scram Poutine Marc Olivier Marc Andy président Ferrego la Jésus de Niance. Donc na pesi ba tout balinga. Voilà les bogards de la presse, bonne santé. Ouais, santé, peuple par la grâce de Dieu, mais t'as la coronavirus, c'est qui ça donne. Boulot peut se passer normal. Ouais, Kitoko, côté on a déjà défaté, carré, donc boulot à peuple, cabinonde, pour lui, côté en trop. Voilà les bogards de la presse, biso ba chroniqueur, tous en a moi mawa, tous en a pas si peu, tous en a matanga, tous tu peux perdre moko ya moi na biso. Maman na biso Gloria Olanga. Autokufela mwana ye na ebité tant sangwana yo yambaki yango vraiment on est petit ce que ça la kionde. Ah mes condoléances na Gloria Olanga mutete là. Ba condoléances à trop na ba imboka tout mingi vraiment na biso ba journaliste. Tant na yo ki sangwana na sepela ki nanga na ngote parce que naza mutu na zemisa kambana bana batu. Na ndenga fute maintenant que muta kufi en tout cas quelque soit que nous toza na baranki na biso zolanda toza baranki na biso mais ça fait quand même mal parce que moto to bungisi alingaza la maman Denise à lobby alingaza la par exemple maman Olive à lobby alingaza la Mwasa Macron à lobby donc aza mutu oyo to bungisi c'est-à-dire que eso ça l'a toujours pas si pema donc na sepela ki nangote. Voilà moi c'est que eso etonenga par rapport ya liwa o toto perdre moi na biso ça ba d'autres ba chroniqueur ba chroniqueuse mususu lo ba commission ngo feti bazomela masanga bazolia bazobina je sais pas est-ce que douleur biso tozana ngo ba bazana ngote pourquoi te wana komi motema mabe wana pene komi kindoki wana komi pena mama na motema mabe ça dit congolais za hauteur malheur na moko mon quelque soit ba guerre to sala na internet to komi mangote na ba vie na biso te ozo comprendre les années moninga akoyi na temps normal na vie normale mais au moins ba journaliste baza na bolé tombola moninga otike ke no ba bomaye kuna ça dit que motema mabe ça dit ba jaloux à moninga. Donc liwa yande kuna biso Gloria Olanga ngana Gloria Olanga nazolo banga to solo la raté ngana Gloria Olanga to solo la raté naza mutakarine ngana za mutakarine et là ba tunzo basala ki fait mais boso na Gloria Olanga te me babi parene ba substituer ba mona ki pas Gloria Olanga jour ko fele moi mais que c'est aimons nous vivons papa ba guerre nazolo ba guerre il faut za loyal mais et comment banzo toti et comment tina ba guerre moko boté ya kochila ba ninga poison ça fait mal comment la muta bongisi mutu kuna bato zo sala ba fête c'est pas bon on est comme pena maman na lisumu quelque soit que no tozo sala musala que no ya lingaka kingani te mais nako sepelate na liwana ato finginga na internet na ebi ke za boulot za cop mais d'autre part ça na ba collègue musu bazolo ba ke bazosong ça ne revanche par rapport ya oye pas sala pas ba ce qu'on a na bato ana te bato ana musu ba koza ba mal éduqué mal intentionné
ya komona pena muta sali mabe yo ke pozongisa quelque soit ba guerre na biso internet na lobi bien ngana mona guerre dernièrement Gloria façon et puis ba blo mususu c'est normal et na batu mususu bazo comprendre en sens mususu net ba biso bonazo comprendre en sens mususu puisque naza mona batu na bota mpe pa mama siko ngana lingi siko nde nazongisa Gloria yolang na ndenga bien na ndenga faute puisque mususu batu ba non ngai naza boy na finga ka batu mais Gloria mususu total rappel bato bazo sala fête wana bien na sens nini mon Gloria yolangi azaki na zemi to mona ki ngana zaki te po mususu ngana mboko te braza azaki na zemi to yo ke bakangaye et pas faire rigoler kangisa ye pour les faire rigoler aux anzemi il paraît que non ya finga ki batu aux anzemi au fingi markaus aux anzemi au fingi batu OK dernièrement to mona ki na matanga pululu OK no sana yo zanzemi OK ndo sala ni bakenda ko kabola mawita ki artiste mais non Gloria az artiste parce que Gloria az chroniqueuse mais pululu az artiste c'est comme là qui monstre d'art faut que ne kolela na ba olela moni mususu bato azo comprendre wana eza vi ba etalaki yango te ba tiaka yango libanda te na bato bayeba Gloria eza na zemi kuna moi ezalaki makasi yoka na dega moi na matanga pululu kuna moi et puis tomonaki moto aliboso na mort yo za zemi yeba moto azemi atambo abitambolela te keba même na mboka moi ça za zemi akendaka wenzete akenda ba cimetière te mais ba bloko wana soko tali Gloria en plein zemi na ye abando kende cimetière abando kende partout eza ba erreur yo kasane na internet ba tutu balingaka biso yemo Gloria yebi ke balingaka yete na internet ayebi yango kasi papa babidon Gloria langa comme na zemi moi comme koleka ko sala ba publicité na yango na internet ya zemi na erreur eza siko erreur ya kosaka na ko te voilà maintenant cause voilà maintenant la vérité qui est so bato wana bazo sepela eza par rapport ya ba erreur na ye moko parce que bato ba yeba raté mususu yebi ke non oza ba jaloux ebele il faut que bana lobi ngana ke poto yebisa ba jaloux wana ba ko sepela ta tala siko erreur et puis soko tali bien mwana kofi ozui mwana au public en internet babi pare photo wana bachaki wana zaki yete zaki soki pe mwana te zaki ba photo mususu donc eza ndre ba blog mo bia botaki morne bia botaki mwana sabi mena mukili mais bato mususu bazo ba ke mwana kofi soki na fausse couche mais ou alors non tozo ebate mais par rapport ya ke yemo Gloria na page na ye achango mes condoléances ma fille soki arsiana moi nazana moi muke opcd ya kombo donc moi muke déjà combo déjà donc ça dit que il y a déjà combo moi na ça comment on a mis et ça ba erreur au tient on internet pourquoi poto ke nango wapi vous comprenez et ça c'est toujours ba erreur mais atie pour la ça biso to bino ba collègue ne ba chroniqueur to ba chroniqueuse ba ke moko na biso bon loko la siko ya chaki moi na internet ayi bisa biso soki moi na ko faki nani mais il para boti morne même soki mutana zemi papa ya kuma mwana côté papa mais ayebisa biso le kana TV ke mwana nga kofi boyboy nga na moni ka remercier vieux na biso fali pupa na ndinga tindela kimbongo mais le kana na TV bisa biso ke non mwana na nga kofa ki boyboy e bat mususu na yoke ke no abomi mwana po abotaki mwana za bien te mwana bimaki elongi mabe ondire mongol te ezanga te eza batu les boga puisque mutu na mutu azo les boga pardon do abomi mwana po bimaki lokama mongol est-ce que mongol aza mutu te ezanga te tenayebi keza yo te eza batu oyo balobi ke non aboti mwana bimi ondire mongol mwana elongi bien te tout ça ozo comprendre ya onda aboti mwana moya la kisa mwana na epa batu eza te po ekosopa ye wana batu mususu ba mususu bazo ba ke non mwana kufi fausse couche mususu balobi ke non mwana ayebani te yango nde soki papa ya ba mwana akei kosala soki nde nini puisque bablo mususu tukonga na kosenga ndeke Gloria liwa mwana efete yaye puisque ezamba la liboso te Gloria zwazemi ya liboso le moi soki oza connecté te so peut-être oza capté toyebi babelo to c'est ça la il fallait qu'il soit mayele vous comprenez et ça toujours ba erreur ils ont continué parce que biloko bongo ekozangi so pe même ba marché mobali pe peut-être achaki peut-être kimia ke non eza boyfo na bala Gloria mbe mwasi ya vinanga akosala retirade ya vie na biso héritier c'est-à-dire akosala pena retirade ko asala retirade yango mona ba tebele batolaka mususu pe otali pe boye oye kozwa libala na donc oye kozwa pena na suka vous comprenez mususu eza ba erreur bango ndenga siko nazo condamner bango ke batika okosaka bana te soki peut-être oza na 20 ans au boti avant parce qu'on ne sait jamais la vie mususu pe okotala petit suka carrière na pe robota pete kasi bango alobaka lepo Gloria langa koma boye tanga bandaka musane sika alukaka succès na sima ofinga batu mo boye polo ya koma Gloria langa je ne pense pas mais Gloria na ebité Gloria nga na ebike Gloria ba mai pas faire na Luanda abando finga batu te ayende ko kota na ba carrière batu ba finga ka batu
aye ko sala ndeba gloire bando ça musala bien gloire azaki pena boye avant internet ba télévision akina wa pour dire ba gloire ba bana pe to boité pour mususu ba bazo ba ke gloire ba ba internet na ba matika songo parce que na ba tevakin ba ya bando sala boulot bien mais ngana yebite internet angoko atako eza catholique te ke to le gara to finga naka sko ba cause yango parce que 2020 na yesa ki batuke 2020 na bo moi makambo te bo mona makambo ebele na yesa bango ke non bo mona ba mitakala ba star ya ba musicien ya ba yembi na nkolo ba passer ba kozemisa bana bato ba kanga ba passer mususu ba kokima mususu ba kokosa ba malade voilà sko le lorsque février to comme ce qu'on a système yake ku felande etika sko chroniqueuse mususu na place ya ku fela mona rodai to sana yo les bogards de la presse Nanion Sowana elle aime ça comment et ça prophétie tant que le bique avant de couper la moana l'aime sur mon chroniqueuse mo ba kufa et ça prophétie pourtant on peut chroniqueuse ba kufa ngana zonga lisusu kana image na nga o ngana lo ba bien que non comédie munena ko kufa pulula koya yonga pe na retenir te na bitango lo bique na kana na février oyo chroniqueuse mo do kufa tango ego sala ngana zonga kana yo pe na image na émission oyo voilà na nyonso oyo leka awa oyo leka la mama gloria na conseil ni no pesi conseil na zo pesa gloria atika pe eloko liboso mawelisa eloko mibale mimonisa eloko misatu sotokela ozo comprendre ça dit que soka longol biloko misa mawelisa sotokela na mamonisa OK ça dit que azo welela tona nani azo sotokela nini o ezala te akosa nini na internet o ezala te ozo comprendre azo mimoni ça za danger est-ce que l'équipe a tout na kitoko na internet ozana zemi ozokanga ba photo lobiki makolo na ngevi bien po na zana mone et puis à l'école la télé biki no ba chroniqueuse il faut ba bota pour une professeur 2020 tous les chroniqueuses faut bota to éviter professeur bongo oza maman prophétesse maman 100 jours pour pesa ou bien ozanani obiki et d'ailleurs tout toko tangela ressources ba makambo kala te mais ça fait mal et ça ka conseil ça gratuit ameka toujours ko changer pour azakima na vie parce que mususu soki ayebite responsabilité à moto et banarate ka ke non ozana ba boîte oza ba mbongo banara na ndako soki ozana bana na yo oza stable côté ozala bien ngana ko senga ka ke non atika mawelisa mimonisa na sotukela biloko wana misato ezoboma trop surtout ba journaliste abasa internet baza mawelisa mimonisa sotukela ozidio moko soki hotel même ndenge za boye papa mwana ngwazo yebana te ba bombi mais finalement yo papa mamwana muso to tekende pa to zonge pai omoni maso na zana zemi okopekisa yete ke no ko kende ba émission te ko leka na TVT par rapport au temps que ça moni que ça métier moi sina yebo métier par rapport à quoi métier yo tiko yo lingi musala ko leka mutu tiko yo na daye merci les bogards de la presse voilà to comme na suka voilà to comme na suka ya émission na biso a to zali wapi na hôtel Apprente na kati ya komina Bandalungwa donc précisément soko lingo koma na hôtel Apprente au Kitina arrêt Bakaya donc soko su Bandal Chibangu au Kitina arrêt Bakaya ndoko se retrouver place nini hôtel Apprente ezali voilà les bogards de la presse moi un ou deux mots numéro pa ya contact ko ça va contacter merci beaucoup ndeko nanga kade mon nanga bien deux ezaka kino ba journaliste internet totika na mawelisa mimonisa na sotukela ngako tuna déborder oyo lobide mawelisa mimonisa sotukela bozo sotukela nini yango eza te na internet OK na poto eza déjà maka mututu zo bana beta ba 100 000 vies eza de chaîne bakambu ti lelo abeta ba 100 000 vies patu ba yeba te Aziz Makukula za chaîne beta ka ba vie koleka Serge Baka ba vie koleka Sko yo kolega no boye ovimina tinel moko boye olobeke ngaine mususu pe tozo lobake ba journaliste pe batika pe mawelisa pa nini journaliste lelo yo po baye ba ndenge oza boye ke baye bo za journaliste faut publier photo na Gogan na Ferré na Fali na Wera net na matanga pour na mona ba journaliste belé ajoute tu téléphone oh viens en skotako o fulanga ansa fula yo journaliste mo ba fula OK yo nde okofula voilà les bogards moi mbote mi balé mi ça mbata na pesa mingi na Celos Camputine Marc Olivier Marcandi vient nga faire rigolo José Denians Mystère Lova na yebisa ki bango déjà tokobina par hasard net par hasard te par hasard kaka par hasard c'est-à-dire ezoye banate ko bini sato ko bini sato parce que ça par hasard mususu pe loko par hasard pe bimaka avec impact pe et suki pe na idéologie mususu pe bimina idéologie suki na impact donc ça par hasard faire rigolo là Jésus de Niance balobi moto yambo par Zuria
Et puis le 14 février, il y a moi, il y a moi, tous un concert, il y a mon village chez Temba. C'est-à-dire, maman, tout le monde vite, il m'a fait rigoler Jésus de Nuance. Bana poto baya ko bana vite, il m'a. Si na docteur Jeff Dadji, l'été t'as trop bête musique et zalate, puisque nga moro na zawana. Billet sauté comme $30, $50. Biso to za ba to te so kinden $30, $50. Kuna maweli sezate, c'est-à-dire faire rigoler ko bête rumba oyo pena ba nkoko ba tikela ye. Voilà les beaux gars de la presse. Et puis on a pena ngana lia la wana. Ya mo moni ngana zo bête c'est parce que biso to yebi ke notre bête ka plein. C'était bébé ba keko bébé ba beta na batinel libanda neti bina fila beta ne libanda ou fele pona ko sepesa batu mais biso qualité d'abord biso quantité on a te donne on peut ça mbote trop na vient na ngai pito local la référence de Kampala mutaleki ba boss tout na mbon la référence de Kampala pito local vient na ngai Onos Limambe le prix Nobel de la SAP sans oublier maman na biso tanga sol bogarde de la presse congolaise le 28 mars na rosa déjà na 4 mboka Hollande na soira munene et pas moi la LED big boss Jackie LED ya Jackie donc tous en concert wana to rozala pe kuna et puis ba tournage c'est belé mais bon retenir quand le 14 février avec Ferrego la part Zuri ya moto yambo mutaleki ba leader tout na ko binisa et puis na ko beta musique na ko yemba à part ndeko na biso hérité pour et tia landa idéologie toujours ya Wenge talaraka donc ponanga merci voilà, beaucoup merci beaucoup na René Abir Macron donc numéro plus 243 89 68 04 984. Ya Willy Mouchen 89 68 04 984. Merci beaucoup Tadé. OK. Voilà, merci vraiment les beaux gars de la presse. OK, to comme na souka ya émission na biso na chaîne na biso moko ya Congo Zibula Messo TV et je dis un grand merci na René Abiri, mon réalisateur privé. Donc René Abiri, vraiment je dis un grand merci. Je dis un grand merci à mon maman la reine Adeline Omba. Donc ma maman Adeline Omba. Donc je dis un grand merci na ya Willy Moucheni Kodia Mboka, là mon vieux propre. Ya Willy Moucheni Kodia Mboka. Donc je dis un grand merci na honorable Christiane Wanga et un grand merci na honorable Eddie Yeli Mona Ngingri ya solo. Tout mon ami, à la prochaine. Bye. Nabatamite nazota la Congo Zibola nabatamite la live nazota la de Congo Zibola Messo TV mutulanga wapi chez nani chez la reine Omba elengo ezakuna non sotalite mitalio ngana otala na ngai Congo Zibola Messo TV yango ni makambo quoi so ni pour notre tala plena TV est bien ma soeur est bien ana habité Congo Zibola ngana sina Ziboli misulama Messo TV na sina